à moment où atanga moko azo supportant te ndako nangi peli moto makasi nga nazo sala nga na tia kaka bazemi libanda ye azala mobokola ya bokola ntayebisanga mais olobaki ke ba médecin balobaki ke bozalaki bien nous tozalaki bien mais nga na ye tokoki kobota te avec voilà oui parole moya ya bolingo na cousin na ngai ndeko toza na ye na même toi oui ndeko na nga mama nazoloba même ba photo ni liba les aka des personnes ceux qui troisième personne à côté et baby et ça se couple. Moi je pense que il a fallu bos à la canne à patience. Oh ya sala kinga yonga pe no zoom sila. Okay na kuna na masopa basi banda. Oh ngana zangangu. ezanini Ndenge ozokende. Zembe ngapi na kokende. Ngapi soki na zui na ye na ngo na ndako. Nathalie Aspea moi. Donc Patrick nyonso ezoleka wa donc yo manigation nyonso ko bebisa foyer na nga lelo nga mobali na nga to kabwanye na yebi kutu te donc soki na ko suka ndenge nini donc lelo Shebiso Télévision organise un grand concours de musique gospel dénommé Shebiso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom. Via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026 et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Bissot Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. Kadi, olobi ba bulu ezate. Dans le centre professionnel chez Bissot. Apesi bino occasion ya ko apprendre métier pour na kozala moto lobby. Spécialement conçu et organisé pour nous aider les orphelins. Venez être utile à la nation congolaise. Bana ya bamwashi. Ole okende kutelengana na baterase ovanda ko nazane lokwa kusala te. Yaka kuyekola kokanga soki. Auto-école, prise de vue et esthétique. Na centre de formation professionnelle chez Bissot. Pour y pour le métier indiqué. Formation de qualité, formation professionnelle à bas prix. Jeune orphelin Nyonso, il y a moi ce qu'on m'a mobile. Ou tout jeune qui veut apprendre un métier, il y a qu'un centre de formation professionnelle chez Bissot. Pour vous filmer un mariage, il y a qu'un la moukap. Vous voyez moukap? Chez Bissot, centre na Bissot Moko. Il y a qu'un Yaka, Yakako, Yaka, orphelin Yakako, chez Bissot Pro, Yakako, Yaka, Yaka. Centre de formation professionnelle chez Bissot t'accompagne jusqu'à l'emploi. Nous sommes dans la commune de Limité, à la première porte, Fikim, village Pepsi, staff chez Bissot. Contactez-nous au plus 243 82 01 22 226. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.
pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, c'est tout mon bras, les autres tâtés, ni un côté la kebo kabwana. Et là, on y est aussi là, sur tout ça la nuit, on a tout ce que retenu. Voilà, vous allez aimer Kolanda biso un peu partout dans le monde. C'est quand été tatane ça combat les copains pour la bino vraiment ici que zo mi bino na itendo bino eke. On a retala émission na bino bravo Jésus to mara etende ko. Émission eko kai na yo na ngai na biso nyuso tout s'abonner, to aimer, to liker, to partager pour vous allez vraiment jamais déçu. De temps à autre bo robenga bo tuna mambo olegala na plateau et ole lycée ko sa te ma passe. Bon, tuna pe ba imi tuna pe kolobaka ete likambo esukaki ndenge nini bien aimé dans le Seigneur. Likambo ko suka eza pe na problème te problème mingi ezali ete yo nde muto tikali na likambo na motema. Okangi eloko wana makambo bombi yango lokola sanduku ozwi kadena kumba ya munene oti olobi ete makambo naza nango oyo na koloba rote ti mukolo na okufa. Liwa lokola pongi liwa lokola lamba lokola maya romela erotambo na biso tango nyonso tala pena makambo liwa esalaka tolali tolamuki sangwe yo bomi makambo lobi na yo okende wapi ngonga yango yo nzamba apesi nga na yo ta ya kobomba pema to renonce na mabe tolanda nzela ya Yesu azali nzela solo pe bomoyo nalingaka tata nza komba wana surtout tango bakosala échange ya retour na Job à partir de 37, 38, 39 ozalaka wapi tonga nasali mokili oyo napesi yo mbote prêtre ba prêtre Yesu Kristo Masiya umela na ngwende na yo. Merci beaucoup na bandeko nyonso bazolanda biso. Merci na Ariel derrière la caméra et pourquoi pas papa Zara Capita et à Israël Monzo derrière cette réalisation et pourquoi pas à tout le monde ingénieur qui vous êtes tellement nombreux. Merci aussi de tout le temps de tout le temps à Zawana DGA Eli Sinandoku. Que je vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu, les Kanakawa, les présentateurs, les présentatrices, les héros dans l'ombre, oh, mon a raté. Paix à ton âme, ingénieur B. Pas César. Mais les devoirs nous appellent. Merci. Merci, papa. La paix, c'est en beauté. Shalom. Apôtre, comment vous allez? Dieu nous soutient par sa grâce. Musala Nzambe. Ya Musala Nzambe ezokende bien. Todo tchaka elike pa ina yé maître ya moisson. Nous ne sommes que des ouvriers dans sa moisson. Et je pense que batu nyonso bazoya koluka Nzambe kati na bosolo Nzambe aza komonisa kati na bon. Wana le kanara chaque jeudi. Ya wana chaque jeudi tozana fiki na cristal et je profite ya koyebisa bandeko bazana poto boti na ba famille na bino. Parce que il y a un groupe de gens mis à part qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant le bal. Oyo Nzambe ya tomboli. Une équipe que j'aime beaucoup, il y a Bravo Jésus. Donc nous sommes en train de bénir le Seigneur parce que Nzambe totambola na Bravo Jésus. Et mutunyo soit un problème chaque jeudi dans la salle cristal na fikine de 8h à 12h. Il y a des miracles, il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de faire. Voilà. Ok, voilà, merci beaucoup. On vous signale parce que ça va te béler bazo bunga. Cristal est la première porte à Fikine. Là c'est que comme kewana. Tozara la porte si mi bali à Fikine. Mais biso place tozara les ali première porte. Oh ceux qui mutazo ou ta côté à limité. Ndé yango première porte. Mais deuxième porte ndé za ceux qui ont ngo kurbo kende lemba to ceux qui kende kianza. Mais attends continue la deuxième porte. Yebisa ba bo mais la première porte côté à Cristal na pavillon 22. Beaucoup tabiso wana de 8h à 12h. Je pense que soyez le bienvenu
Nanzela ya Yesu Masia. Voilà. Yaya, mbote. Mbote maman. Babengo na kombona. Rincé. Rincé. C'est-à-dire la signification rincé. Excusez-moi, moi deux fois, son argument combo mon bruit. N'engana eba. Non. Parce que chaque nom a une signification. C'est comme au moins en anglais. En anglais? Oui. D'accord. Aux hommes mariés, célibataires? Non, marié. Marié? Père de combien d'enfants? Mon amour. Mon amour. Au sein de la vie que tu fais dans la vie. La vie au sein. Ouais. La vie n'a dépriaka. N'a pas affaire dans la chose. Personnel. Oui. D'accord, merci beaucoup. Papa Rincé, je vous présente l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre Kitete. C'est un serviteur de Dieu. Soyez le bienvenu dans le plateau, dans Bissau. Je pense que Elo et Mimio Awa, avec l'aide du Saint-Esprit à travers cet homme de Dieu, Naïbi que Dieu au contrôle. Papa, au Kambi sur la prière. Qui sondent le cœur et les reins. Voici le temps est arrivé où on peut sa solution na ndeko na likambaza nango pe ba nyonso bazola na biso nkolo na sengi faveur pe grâce na yo et dans la communiquer de même na bomo na bango na profiter na losambo oyo ko pambola bana nyonso kolwezi nzambe ya pambola bino bientôt. Bravo Jésus na kolwezi. Je prie. Amen. Amen. Bientôt kolwezi. Tozo ya batoto katanga. Papa. Tozo yoka. Ouais, maman. Likambo ezani. Likambo eza ya pasi. Ya pasi. Vikenga na landa bino. Ote ya batu. Na moment o nazo yebisa bino maman. Ndako na ngai peli moto. Ndako na ngai peli moto. Ngai mutu nazo koka koshera ngo lisusu te. Nazo koka koshera ngo lisusu te. Naza na maman na ndako, madame. Problème moko yaki na vi biso ibali. Tozali na maman 8 ans. Na madame. Tozali na 8 ans na couple na biso. Tozali na biso na 5 ans. Ya kolia toliaka to partage ka nyonso to. Pe tozwa ba principe moko ya ngai na ye. Makam na biso to bimisa ngo libanda te. Problème moi mukeza ngana ye tozo bota te. Totamboli na ba hôpital nyonso balobika ke ngai na ye toza bien. Mais eloko ya grave à moment oyo atanga moko azo supporter te. Ndako nangi peli moto makasi. Madame a commis tellement impoli. Nazo koka lisusu ko supporter ata ndako na ngai te. Madame même azo parvenir kobeta na nga ba garçon. On a koloba. Madame, faut le le contraire. Et comme le cola, yende mobile, kamwasi. Vike. Nabisayi. Na bota libanda, c'est là qu'ende na yobi ke naza na mwana moko ya mobile. Tout solo là na madame. Mais madame a comme parvenir koloba nga o nga nazo sala. Ngana chaka kabazemi libanda. Ye azala moboko la ya bokola. Mais nazo comprendre te. Na expliquer madame, eza bongo te ozo kanisa. Non. Mais non. Juste ça non ni. Na mituni na nzambe na. Juste ça ni. Akomo fanda na fandi na mbetu. Songa na fandi na mbetu. Madame afandi na salon. Mais il parle la biso ezaki beauté, prophète.
namoni yango ekomi drôle. Nabengi souvent madame afandisi juste ozalaki boye te nde mobali nyonso tu asalaka na famille nde bafandaka na madame ozalaki boye te natalisi ye na expliqué mais madame nanga chéri nanga mwasi oyo yanga una balela na mbongo azoparveni kofinga nga koloba na nga kobeta nga bagaza koloba nga na omona nga na osalaki ndumba libanda. Voilà madame. Oui, madame. Mais on comprend on a vu. Je sais que moi si on a botani libanda nde azobenga pour à côté ça trouble na foyer na ngai. Souvent bazali na contact. Non, bazali na contact. Mami na benga kaya mingi. Cher na mami. Na tunye yene mtayebisa nga clair. Ayebisanga yaloba non bota nazwa mwana ye asa nini abokola pe tokata yene mtayebisanga mais olobaki ke ba médecin balobaki ke bozaki bien nous tozaki bien mais ngana tokoki ko bota te avec voilà oui avec ba kisi ba médicament otokomela soki nzamba sungi la makambo na nyonso tu solo là déjà nae nde oke bota libanda oui nde na ke ko bota libanda to na ke ko bota libanda ngana ko kite naza na mwasi nanga il faut yebisa na yebisa vérité kandi ngolobi na fandi sai na expliquer na talisai na kokaki kozwa décision nga moko te tanki mobile nde bibelobi eloko za nango pour partager na mto bozana ye partenaire na oui pour se mettre comme accord. Ouais. Pour que makambo kende liboso. Souvent question na sala likambo, ayaka koyebisa ye makambo nanga kenda kaliboso. Pour to partager ngo ngana. Nde to fanda kingana. Na expliquer nyonso. Nde na bimaki libanda. Na expliquer nde fio na vivre kina azuisemi. Ezalaki difficulté à comprendre. Vu que ngana ye tozwa tuloba likambo lo so ezali likambo ezali to chango na mesa to sa nini to panza yango po tozwa solution suka na mekaki ko convaincre ye ayaki kondima tango ndimi proposition a pesenga ngana zaki nango d'accord alobi non si c'est comme ça soki mwana botani zwaye ngana obokola ye makila na biso oleto adopté mwana nandimaki na kepe kuna mwana botami asani ni ya yozwai na moment ya grossesse yo bandoke vers la fille non na boyaki na kotisa trouble na foyer nanga maloba chéri nanga ebisenga maman aloba nanga bino yo tikala suko kumona fi wana te natala kino nazana ndeko nanga za ana ndako na soucier na pesa kai bambongo akendaka vike fi wana za na zemi alandela kaswen na ti ya kosala nini abota c'est-à-dire ton frère ndé mutabandoki oui cousin nanga yo tozana na ndako na abandaki kopesa pe mbongo yine mtabando landela fiona makamoba abando landele nga na opesa kaka mbo ngai na yebite pe na chaki croix na omona susu fiona te osasi oui osasi mama na zolo ba vérité OK après là madame nanga comme insolent azo parvenir kofinga azo parvenir kobeta nga gazon le binga na kota akoprouver ngai nakokite souvent tant na utaka musala na ye na bolembu ayamba ngai na sourire mais azo yamba nga te mais mai azo tiela ngai esali ngai bien te na ye ofanda na mbetu nafandi na mbetu nazo comprendre nazo koka takolo bango te nazo ndima te
ti sikonde naza boye nazondima te nafandi na mbetu abosanaki telefone na mbetu ake kose soulage na bino nazwa telefone na atala oyo anga mpe meke esilaki nakota ata na continent nakota amona message amoni message abite nakota na baconversation na ye nakoti na baconversation na ye natala numéro ya ndeko na nga neveu na nga baparole moko ya bolingo na cousin na ngai ndeko toza na ye na même toi oui ndeko na nga mama nazoloba ata nde naoloba nazolenga ma message na bolingo ezala ndeti ndeni c'est ton cousin il peut dire je t'aime nalingaka yo ndenge osalaki nga eza bien nandimaki te bamaloba moko na emati ndenge bazoloba nazolanda na matabwe na ye omona meme bafoto ni cousin na matindeli yatindeli nayebi te ndenge nini nakoexplike nakoki te nazoyeba te c'est pour cela nayepa na bino natalaka bino opesa conseil aza mwasi na ngai nalingaka me akomi na ndeko na ngai nazoyeba te ndeni nakogere souvent nga mo nagera makambo na nga me naoyeba te nakende na famille to nakende na famille na nga so nakende na famille na nga bazwa mwasi na nga ndenge nini nakokitisa so mpe nakende na famille na ye bakozwa ndeko na nga ndenge to mwasi na nga ndenge souvent nga na ye tobombaka makambo nazoyeba te nakosala nini yango nayepa na bino bosunga nga papa na ngai j'ai une question pendant que ta femme t'est reproché de l'avoir trompé avec une autre femme sous prétexte que tu es sous Libanda. Nachezemi te nga nachezemi te oui ochezemi to zongela mama mwa wana ochezemi mama nzambe alikunatala nga nachezemi te nafukami kuti na devant bino nachezemi te so nini kasi elekani ya kati fanda papa par respect pourquoi l'accusation wana tu as eu à vérifier tu as eu le temps de vérifier oui ntango namoni madame akomi insolent kokatelanga balangage koloba cela na yo ozonga nsima seke mama mwana na ngai nde alingaki akotisa trouble na famille na ngai na foyer na nga non nde nakendaki koverifie nake kuna nagangelaki ye makasi meme na lopango na bango nakendaki na kipa esu te nakoti kutu lopango na bango nakangi nakebisi ye me nayoko mama mwana nga bino yo oyaka na yo te tokutana nga na yo te oye koganga kutu ye aokamwa mpe oyaka te tokutanaka te ti nde nga na boteli yo otikali mpe komonana te nini te oyo lelo mpona ogangela nga nini yo ya tokutana nga no tomona nga no deja relation nga no esala nini esila mutu nga no tokoma ovivre eza ndeko na yo atanga mona zongishika na tele mko ndeko na nga mutu nga na bano atinda mbongo akende nini bakomi suko vivre na c'est là na yo comprendre que c'est même des troubles ça ndeko na nga na comprendre que na ba message on a okanga madame na ngai pe na ba photo ni bazo lexana bazo nini c'est pour cela na pas na bino nazo kokate na oyeba ko gérer likambo te bosunga ngai
Nde papa azali awa, maman bosunganga. Na ebite nazokoka te ko gérer likambo. D'accord. Merci beaucoup, papa. Tokyo. Apôtre. Oh, serpent na kati ya jardin dedans. Yeah. Gloire à Dieu. Oh, je crois que Bible le dit que l'homme quittera, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une. C'est le chien. Nako condamné mbangu te ndeko na yo, mais namoni na kati ya foyer responsable ezaka papa. Même ceux qui te sont dans le jardin d'Éden, tu verras que Dieu avait donné à l'homme la responsabilité de garder le jardin, y compris la femme. L'erreur que vous avez faite, les amis, les les a des personnes. Ceux qui troisième personne à côté et bébé. Ils ont se complété. Donc la troisième personne qui vient, c'est lui qui vient pour s'aimer les troubles. Tant que soit troisième personne, au koka ko gérer bangote parce que mutu na mutata na comportement, azana pensée na ye, azana ndenge na ya zoluka a positionné na motema na yo. C'est vrai, bosola ki na madame ndengolobi, otomona pe makamona, bokoko solo na madame et puis boki bo adopter mwana soit boko talibanda et ça la makanango. Mais 80% ya makambo wana et causa toujours un problème plus tard. C'est ça. Parce que tant que kobo talibanda, ya obotate. Ya zobotate. Yeba ke mwana wana mama na yazali. Un jour, yeba ke mama na yako yako réclamer mwana. Surtout ceux qui mwana pe apambolami, mwana komi ceux qui ministre et comment na ba télévision partout, c'était mon fils. Moi je pense que il a fallu bozalaka na patience. Ndenge oyebi basali ya Nzambe ya bravo Jésus, il a fallu boya koluka bango. Dieu est capable ya kopesa bino bana. Parce que nous avons vu des témoignages. Et voilà maintenant conséquence ya makamo o nyoso et déstabiliser foyer ya libota na yo. Donc vous avez introduit le diable pour détruire. Et tout ce que tu viens de dire, ça nous a fait très mal. Les a problème encore trop spirituel. Ou il faut ton côté na Bible, bozo risquer na divorce ya kokabona. Bozo risquer kokabona parce que tu viens de dire que au moni na téléphone ya madame na yo nidité ya leki na yo. N'est-ce pas? Okay. Et puis au moni na téléphone ya madame na yo nidité na ye moko atindeli leki na yo. Ils ont déjà inceste de salama. Oui, mais ma malédiction. Oui, mais ma malédiction. Je vais te dire une chose. Tu vois ta femme de la maison. Ce qui a zo bimana mutomusu sur les bandes. Pouvoir na yo ndezo sila. Aura na yo ezo sila. Yango moni pa ya bakasayen baluba. Une fois lo kwa ne salami. Chiba wekoti. Mobala koko kufa, bana ba koko kufa. Ce n'est pas seulement pour les baluba. Partout. C'est partout. Moi, si nous sommes à Malibanda, azako diminuer pouvoir ya mobali. Donc, on va faire bano beba, on a makamobele bano kufa. Au père de même autorité. Au perdre autorité, ndenge moi ça comme kolobelo déjà, tu n'as plus de valeur. Parce que au départ, les kanisi bozwa ki ya kokeneko kobo talibanda. Ndé yango ndé yoko sa troisième personne a katia couple na bino. C'est ça. Mais je suis en train de prier que Dieu me révèle, Maman Wit, parce que je sens déjà que c'est un problème spirituel. Parce que Nasi Manaba acte sur la canne esprit. Mais l'esprit qui est derrière cet acte n'est pas le Saint-Esprit. Et que Dieu me donne la révélation, la directive par rapport à ces problèmes et nous allons vous aider. Merci beaucoup, Papa Apôtre. Merci pour cette exhortation, mon frère. Je pense que Oyoki. Alobi ebeleta alobi moke mais très profond. Sur la jonction dans le jardin de Dieu, il faut comprendre ce qui est l'ingé lobani.
Je pense qu'avec le Saint-Esprit, je pense qu'on va prendre une pause. Sois calme, quoi, la place au yoye. Je pense que la solution est aux ala. On se retrouve. Merci. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pona Orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, naye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na Orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus ngomba bakokoka te. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier, de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozotia ba point. E kokomela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya Orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako. Na tangisaki, na lesaki. Malade eninge kluwenga Yesu kaniselanga. Et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. Ces SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Voilà, bonjour, merci beaucoup. Surtout, soutenir Orphelinat Bravo Jésus. Continuez toujours à faire du bien. Nzambe à Pambolabino pour soutenir les veuves, les vieillards. Nzambe ozanga te ko kansilabino ndenge bo otaka pierre na kati ya musana nilanga na ye. Kolwezi d'ici là, je pense que tu peux ça communiquer tozo ya Kolwezi. Bato to katanga bo se préparer. Bravo Jésus. Ezo kende Kolwezi. To pesipe déjà ba onyo soto bazako compatir na biso pona liwa ya ingénieur Ben wazaki moko na biso loko la collègue loko la yaya loko la ndeko loko la nyonso. Vraiment votre contribution nous fera du bien pour que tokunda ndeko na biso en paix. Je pense que d'ici là to pesa bino programme ya ndenge programme et aussi ma pour naveiller actuel et puis l'enterrement. Papa Langai. Tu aimes ta femme? Ok. Une question. Hein? Supposons que, ou bien c'est vrai, que moi sinon à tricher ou pardonner. C'est très difficile à répondre. Hein? Je pense que là, on va préparer une deuxième invitée. Papa Pot, c'est une famille, c'est une foyer. Tango Marambozo Salema, ceux qui conseillent Nabino sur le plan spirituel et physique et soumis, va compléter et les moi passe. Bako Telanga invité. Bako Telanga madame, s'il vous plaît, à Kota, on doit finir cette histoire. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Prenez place. Chérie. You are? Maman, fanda s'il vous plaît.
Et nous allons comprendre que mobile nanga awa, ba caméra. Et c'est ça ni. Limbisa biso, mais vous êtes invité pas mobile no yemoko. Chérie, invité nga oyebi singate. Fanda s'il vous plaît. Madame Laure. Madame Laure. Merci beaucoup Toyambio. On a présenté l'homme de Dieu, apôtre Pierre Kitete. Boza couple, c'est un pasteur. Je pense que Mamboza Nango Oyo Tobengsi bino émission et que ba couple nous sommes en sous ma vie mais et ça juste car pour nous aider ba couple et ça j'ai une question mobile noir au banda la ba question retour na yo pour poser ba question et puis papa l'homme de Diaroya ko paie sa conseil spirituel pour la bateau ba otala biso ba jeune couple pour bazoya. Merci beaucoup maman. Question est botou nanga o faut mobile nanga zala faut pasteur azala. Question est botou nanga kanga na kile kanga mino ba question est yo botou nanga nda te faut poser une question devant public mais ba bi kanga na kile oye a bandu no tuna no ba mi fana kimia ki impolitesse un peu katika ka a papa hein ba question botou nanga fa ko tout nanga kuna fa to ko fa ko poser nanga kuna nda kwa fa to koma a mais so monique to fandi a ba fundi ba bengi a oko fana muno ki meto yo kata bato ba lo bate na vandi ki makiso ba question ngwezani vous imposer ngai maman oui merci ma parole merci nazo kokate nakozo ta mai na melate mai oui bato bandeko baza kuna basunga biso ata mama Ariel so asunga biso ata bisika totia ba mai ya pesa loba chérie entre des questions d'anglaise. Ah merci Israël Monso. Merci maman. Ba photo nini oyo bokangi na leki nanga na ndeko nanga ba photo vérifier téléphone non naza kuna temps ya ko vérifier te oyo moni eza yangwana oyo moni yangwana oh madame. Est-ce qu'on rend compte ça mambolo ba vous avez une femme mariée? Naza ko se rendre compte. Oh ya sala kinga yonga pe no zomsila. Ya seni. Sali nini chérie? Tango ya kendaki. Nga vérifier ki téléphone te. Tango senta ki libanda. Nga vérifier ki téléphone te. Tango tie moi ça mi balé sous zemi. Na vandisa ki batuti. Nani ebiso kinga na tie moi chérie. Moi c'est mbazem. Maman, n'ebisa quoi? Porte. N'ebite. Moi sini kasi. Onga na teze. Otu na cousin na yo. Otu na cousin. Naza ba preuve nyonso, ba message tout. Yeah, s'il te plaît, chérie. Okanseni. Gande zoba na yo, na vandela kona ndaku. Ok, na kuna na masopa basi banda. Oh, ngana zangiango. Maman. Oh, ngana zangiango. Maman moni. Na yebisa kiyo. Oh, yo salaki. Yonga na uzongo. Chérie, respecte ta voix. Non, moni te, okomona. Non, moni te. Zemi ya liboso. O sente na zumwa na bokoli. Yami bale lisusu. Nazo sumwa na bokola.
okosi juste eza nini ndenge ozokende Zemi ndenge yango- ngape na kokende ngape soki nazwi na ye nango na ndako Oh, madame. Madame, babala yo ngana te, tokomi bongo otie totie yo kei ngape na kei moto otika nsima Zemi yango nani Zemi yango kasi ya nani Zemi yango eza ya nani ozowangana Zemi ya nani ozowangana naza bapreuve nyonso kaka ndenge oza na bacof na ndenge mpe naza na yo Madame Laure. tuna Patrick Patrick nayo Patrick nde mwana bitinga na yo ti ozotuna nga tuna Patrick nayo okota désordre nga nayo nayebisa moka ndenge yo ozokende ndenge nga mpe na kokende mais yoka pe ngai mpe nakoya nango na ndako oyo na ndako na nga na ndako na nga totie yo nga nayo kaka bongo ya liboso eza terreur ya mibale eza su erreur te mais rere yango nasali Patrick nayebi te na nzoto bibali misusu baoluka libanda nayo comprendre que Patrick eza nde semaine de double yanga na yo tokende nango bongo ndenge olingaki tokende nango ka ndenge wana otie totie yo kei nga mpe na kei so nga mpe nazwi ye nango totuna moninga na ndako na nga ya yo na yamba te yanga mpe okoyamba totala mama omoni so ndimi te kande okende nazokende mutu atuna moninga te yo kende nga na tundaki te kindoki te eza nini navandisaki bato te nalobi boye s'il vous plaît oyo ngoko movandisa bato madame kaka ndenge tokosala yango ndenge ozolinga madame okenga mpe na te madame babeta gazo na mobali tokende yango nde bongo bongo naza question ngo nangi na pose aussi question nini otuna nga mama zela question pena nini oyo okotuna nga nani okotuna nga ayebisaki yo ke mobali na yo atie mwasi mosusu se makambo nazoloba za conscient ayebi ya liboso oyebaki te mama tuna ya liboso oyebaki te yo oyebaki te tofandi na ye te donc Patrick ne mutaki koinforme yo mwana bitinda na nda kenda kotika bambongo makambo tu barendez-vous planifié mpona yo Patrick ndeko na nga mwa ntina mama na comprendre Patrick nayo te trouble na foyer na nga chéri bébé nina mais c'est mané c'est na ngai te ngana kende pa Laetitia okoma wangana ngana kende ki pa Laetitia na gazi na silikeli mama yo lisusu na Laetitia yo lisusu ke pa Laetitia omoni bino basi omoni koyoka ma chérie koyoka oyo eza mabe yoka nanu mama Laetitia ngo aza azemi Zemi ya Patrick yande ko na ngai papa donc yo na Patrick bokomo saka na ngai Patrick ya lo bazeme eza ya yo lo bazeme eza ya Patrick finalement bomo saka na ngai bokomo jouer na nga mama na pesa ki ba numéro na pardon s'il vous plaît ba kotela nga na troisième invité benga Patrick o te problème totala devant Patrick donc yo sikoyo oza otinda ba photo mitakala na Patrick eso nga asalaki yango mpona ye nakande ndenge asaki revanche wana wapa alliance na ye mwa omona osaki ndumba naza na alliance imaki osaki ndumba ye nakomisinga boye nakomisinga boye babaki okoriske te na simo na nzoto tosala yango ndenge olingaki tosala yango kaka bongo Patrick yo ko to tu bele famille nga tu melinga na kotisi ve ça fait mal. On va arranger. On n'est pas venu pour bagarrer. Maîtrise-toi. S'il vous plaît.
Patrick. Ça fait mal, maîtrise toi. Patrick est même de commission, c'est un impoli. À côté de la femme là. Prenez place, mon frère. Mon frère, prenez place. Prenez place. Monsieur Patrick. La terre a filmé. Papa Patrick. Ah, mon frère. Papa, Oh. Vous venez à mon moment, je vais. Non, on va ma pas pas na bimala ngai parce que ndelo nga sente obenga po bo mangai ha muta oboma o azati muta oboma azati mais problème est ça la avant ngai na pesa musala nzamba vandi maloba pour moi c'est déjà lobby vérité on nini bobi mabilo mbale na ye tobi maka wapi Zemini ngala ochocha. Zemini ngati. Tikana ona ke malembe na ba question ya. Abebe si foye na ngabe abebe sa trouble. Bino mi balé bobi marana lo. Okoma mo sa mo ba na za 3 obi. Mobali na ye oya za grand frère. Amona bino na ba photo ya bolumbu. Wapi? Pardon lo batela. Mama wapi amona biso mama? Amona biso wapi? Téléphone les a réception tika lo kutako to ya funga ba téléphone pamba. Bilo musuna ni ngotala bolumbu abatu. Wale za Bobi maratote. Deuxième des choses. Yondo te Laetitia Zemi. Tobenga Laetitia. Tocha appel, tocha. Oui, bobenga e. Bobenga e, oui, bobenga e. Tobenga e. Zamina ngai. Mama sko mobile bobi magazo wanga ya siko. Yo moko za présent zoto. Pardon. Papa na peso malo. Oh, mama Woti. On a mouillé, la télévision partout. Alors que c'était loko ya kimia koluka solution na likambo oyo. Nalingi na loba boye. Frère, comment on a Patrick, hein? Comment on a Patrick? Vous avez lenga makasi. Na kula ina ngoti. Nikamunga na yakuta na ngana kula ina ngoti. Nazo ya mbangu. Mbamo fia ukokolenga na nzoto. Ata umoko papa. Écoutez ça muke fala beto pe ma kofi. Yo bi mama mo sa muke. Patrick. Pourquoi monter ma benne à niveau? Patrick, Kalanga s'il vous plaît. Yo comme ça la nzambe. Aime sous les jours à sali là. Les gens m'ont réclamé tes amis. Patrick, où est Zanan? Yana ngai. Où est Zanan? Moi ça yana ngai. Moi ça yana. Obi qui va balayer légalement. Naebi, très bien. Bien, très bien. Très bien. Mais comment basi baza ebele na moki? Yo za ko envier kaka biloko ya yaya na yo. Basi ya yaya na. Ngana sayoni Patrick. Ah Patrick obomi ngai. Tikana musala nzaba. Maman. C'est la petite crise na plateau. Maman. On fait qui ça ote. Maman, on pas sur nos côtés. Les nga pauvre. Ngani mnazuye. Nga. Problème. Maman, qui peut sauver la paix au côté. Patrick. Maman. Oui, papa. Patrick. Maman, excuse-moi pour ce que je vais dire, ça serait un peu dur, hein. Ça peut aussi être pour la première fois. Yakolo Balikambo. Tu es un assassin. Vous êtes vraiment assassin. Parce que ce que tu as fait là, déjà au bomi. Comment biloko kaka ya yaya na yo ozo landango na si. De là je comprends qu'on peut te donner le poison. Vous avez la capacité à continuer la yana.
Parce que Oyo Saliwa. C'est plus que poisson. Moi, si naïe, légal. Bavandi na couple na foyer na bango. Bazan na ba problème na bango. Oyo bango mi balé. Bazo le kandenge ni ako résoudre ya. Basololi entre moi si na mobadi. Au lieu ba adopter mwana, bazwa mwana libanda. Ba mobali yake neko. Ko bota libanda. Mais mobali lokola ngi moi si na ye. Il s'est permis ya kokenda kate kokutana na moi si wana. Bache au charge. Ba pesi confiance. En tant que leki. Yo leki okomo kende kuna. Okomo loba mabe ya yaya na yo. Jusqu'à ce que aujourd'hui moi si maman ya mwana. Maman mwana. Maman ya mwana. Ya yaya na yo. Ocheye zemi. Osoki wana te. Oye koluka ko bebisa lisusu na ndako. En tout cas, riza modelo. Mabe oyo sali kuna. Okomo ya koyebisa mwasi ya yaya na yo ke yaya na yo mutasali. Ma fille, je vais te dire une chose. Moi, si à la canalité moko, moi ça yo kabato monsieur soute. Mon scandale bokoti. Ma vidéo, ma photo, nidité na bino exposé. Alors que ça moi si à liba. Mon bali no aboti. Acheze ni mususu te. Mtache deuxième mieux. Alandi mama ya mwana ya mobali. Maintenant on a tout une question moko mama uti. Mama influence nini, sentiment nini. Malgré le but on a ko sala o ya sali. Il faut qu'il y ait quelque chose. Influence ni. Oye ni limisa kiyo. Obi mana lekia mobali nani. Akokai patana mobali wote. Je vois ton mari est responsable. Nathalie aspect à moi. Donc Patrick. Nyonso ezoleka wa. Donc yo manigase nyonso ko bebisa foyer nanga. Lelo nga mobali nanga to kabwanye. Na yebi kutu te donc soki na ko suka ndenge nini donc lelo lelo ngana yo donc ngako libana ngai kufi lelo ko luka paso ko tsangai lelo ka ngaka kana yo lelo okoyeba ngako libana ngai kufi ngana yo ngasa ngomena ngato kabwani yo so bala ngai yo lelo to so bala ngai okoluka pesa ko tsanga lelo lo ngana yo osakani esprit na ngai do banene bandeli si osakani esprit na ngai maman maman écoutez-moi papa tu es responsable de Yabatunyo Soko maman c'est vrai atalika oza mwasi okoki okino bimana leki ya mobali na yo te mwasi abimaka nani bali loso libana ngesu kufi ngato non suka tu es honoré oza na alliance obi combien de bassins famille na ngani bazo telenga na koloba nini écoute moi je parle na koloba nini okoloba nini yo sali mabe mama na mutu mususu te na leki ya mobali na yo ngai na mobali ya lelo ngai ya lelo ngai yo non expliquer famille na ngani na mesa ko bomba secret na ngai ya foyer na ngai na mesa ko bomba loko expliquer nini yoka papa omoni gasolo tangu na simbie na yoki vibration a bien te garçon azana bakisi akota banganga boyebi yango akota bandako banganga na simbie na yoki vibration akota bandako banganga yango ngaki asala bakisi belé mais namoni
Ozo banga bangandeni te okenda na ndaka nganga bangaka. Olongole mwasa ya Qu'est-ce que tu as fait? Osala nini pas mon Basi wa yano mibale. Aloba. Osala nini? Mba. Osala nini pona ozwa mwana mwasi oyo azoko kana na yo te. Papa pasteur, makambo oyo bapekisa ye ngaka nde ya malamu. Na famille nazwa ina ndima na bite na zala ndeko na nga ekina tofanda Patrick. Otika ngoti. Ya balota mona bakachera. Oui, papa pasteur. Patrick Loban en vérité. Osala nini pona mwana mwasi. Ngaka c'est. Atu na petit ko sa bongo. Na mona des de côté na ndako. Ne ya banoti na ngai. Kopesa ngamo pona kozwa charge ya mwasi mswa libanda wana. Ni na sala makambo nyonso. Sikolo na banda ko sepela na lo. So hiro wali ngama bele mingi. Mabele nini? Mabele abiso basi dolia. Ah mabele wali akasuki mwasa. Belo basi balia kana. Wali ngango mingi oni na kenda osomba tanga sombi na mima pa vina ngai a travailler yango. Loba, continuez pas. Loba. Loba nyoso yebi. Bien azwa mabele na pesi kana pesi. Tanga liango ni on a travaillé. Roma ko sala nyonso wana. Nyonso to Roma ko sala, to Roma ko ndima naye. Sina kata na même na kata mbeto ya. Pasteur, ngate sali ngabo. Ya na te. Pourquoi tu es méchant comme ça? Patrick, talate. Otayeta mtu talate. Patrick nga. So raison ezaki nini kasi? Mama muluka no. Bakisi yango ke polinga ka alors. Ta monaka des de côté na ndako. Oh, des autres to bando ndio olinga bando c'est pas mosa yana ndio des autres ni. Couple ba tetalio. Mama. Patrick écoute ici. Couple na foyer na. So elo ni otia na mbeto. Asope poussière ina sadra na bobalala. Nzambe. Papa pasteur. Oh my God. Patrick ngate. Sali nyonso. Lo nyo senga kati na pesa ka ote. Na pasi ongala sali. Na pasi. Pasteur. Oh là là. Tu vois ce que tu as fait? La famille d'autrui et puis grand frère Nayo. Tu es trop méchant. Tu es trop méchant. Je ne sais pas comment dire. Ça me dépasse. Nazo kana posana la soit ta pongia, ta 2, 3, 4 jours. Comment tu peux avoir des pensées pareilles? Donc nengo zaon simba kabakisi. Otika vioté. Tota makamono sima. Papa, je vais te dire une chose. Na comprendre que makambo na kati ya famille ezaki spirituel. Okutana ki na bitumba makasi, bitumba ezalaka na ndako na yo. Et en réalité quand tu yo zalaki mutongo vivre vie aux anangote. Dans la base. Mutato quitter so vers le bas, mutato détruire yo. Patrick Patrick singa. Tikanzela wana soko tiki yango te. Okola la pungia libela. Na suka awa natana besoin na yo. Papa pasteur. Marie, je t'accueille la famille. C'est pas un problème. Je vais te poser une question. Olingi mobile moi si na yo to olingo kabwana na par rapport à makambo yo kia. Qu'est-ce que tu penses ta décision? Nabondeli faveur na Nzambe na kati ya libota oyo. Nous allons continuer ça dans les bureaux. Nzambe apambola ba nyonso basungi biso. Mama weti que Dieu te bénisse pour
musala makasi bato bamonaka biso ne tobundaka boye mai baby loko nyonso tikanza mazwa lokumu. Nous bénissons toute l'équipe de Bravo Jésus. Amen. Juduric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan, numéro 18. Waouh! Dans la piste de monsieur Amouneni, dans la trône ya marié, à table ya boui. Dans la verre na biso, verre à champagne, verre à vin, les alliés, verre à maï, et pas la biso, ma pesa un champagne à verre à maï, parce qu'il y a tout. Ah, ma protocole ya boye, waouh! Voilà l'espace vert. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga l'espace vert. Dans l'endroit là, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, tu y a qui? Ba mariage na nyonso. Merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Allô, na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na Kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama, mama zongi génite. Mama zo dia 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant zo katana. Soke sarika manœuvre pano ya temps. Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard Misunga ezana kati ya clinique Misunga. De so futima on a regretté te. Ah ouais, tu sais bien na wezali. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi e moneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard Misunga. E moneli na misu te. E monani bamboko na zofinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit Misunga. Babe. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, c'est que mon père est au bout de la tête, il est en train de se faire un et là, on y a aussi tout ça, la nuit, on a tout ce que nous Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.